Samedi 25 avril 2026, mesdames et messieurs, bonjour et bon week-end à vous tous qui nous suivez en direct de la presse Kinkambo officielle en ce 25 avril 2026 pour le culte matinal de séjour. Toujours dans ces mois riches en dates historiques, l'un des mois spéciaux, les mois d'avril, après, comme nous le savons, après avoir célébré la date du 6 avril, la date du 12 avril et puis la date du 16 avril, nous nous préparons alors pour commémorer la disparition physique de l'une des figures emblématiques. En l'occurrence, nous parlons de l'épouse du père fondateur du kimagisme, Maman Marie-Mouloud Kiwanga Nzitani. Donc la cité sainte de Nkamba va abriter alors le 67e anniversaire de sa disparition physique. Là, ça sera le lundi prochain. Mesdames et messieurs, on se retrouve pour cette matinée. Alors, pour prendre part au culte matinal, comme nous le savons, il est crucial dans la vie de chaque croyant avant de se lancer dans ses activités privées. Nous devons d'abord confier la journée entre le nom de l'Éternel Dieu et voilà. Dans cette optique que nous nous rassemblons, Madame et Messieurs, encore une fois de plus, nous vous souhaitons matinal de ce jour.
Silwanzambi ukansila mukimwana kyame. 1, 2. Silwanzambi ukansila mukimwana kyame. Tela mese salu kyangu nzanzambi. Silwanzambi ukansila mukimwana kyame. Tela mese salu kyangu nzanzambi. Tusadila salu kyanzambi mukeleka. 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 Tusadila salu kyanzambi mukeleka. Enzambi mbangitwa fuluka. Tusadila salu mukeleka. Mukeleka. Tusadila salu kyanzambi mukeleka. Enzambi mbangitwa fuluka. Tusamba. Munazola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Tata nzambi mfumoto Yesu Kristo yenge tata mwanda velela. Tala beto tubana baku tuizidi munzwaku ya sambu. Tukele bonso mafa munantanda miezi mfulu ka umosi koze bingi. Kukatudi di ntuvo kukatudi di malo. Kansi munazola yenkenda zeno meni kutuzuba diaka mbata ya nzambu yetu mwene diaka kia kwampa. Idia utuzaudi nswalu munakuiza kusadisa munakusadila. Tata mwanda velela beto tubankwa masumu. Sungula kwa mono mfuka misenkang. Tata mwanda velela yinkwa masumu yinkento mosi wa umbi. Kansi wa ukinavo nsololo ibuiri mumono. Idia ungizifuka mamu na lomba mudia nza ya mvimba. Tata mwanda velela fuku dikele bonso mpimpa na bu kia kuizidi mabonso no makiele wa usetu walongi dia kudina dia ntalu dituka munankanda kuwa moyo mama tela mine kunantwala impasi muntu luvovila munwani lutela manape momalo mandi mpasivo mana matuka muna Biblia menda kwa ntete kwa yani bosi makuiza kwa betu mpasivo tu alunda yesadilamo muna ntima mieto muzele ye matadi mansisi bulamo mpasivo mana tuwa mabaka fulu tu alunda yesadila muna lumbu kia nsuka to bakila molu vulu zulu wa miela mietu ntangu isidi kuntwala ya yonsono tuveni evana moko men nkangu yekankangu utakatuka muna waye wa mukwiza mudia feti ya le 27 avril mudia mama mwilu ndungu nwani tulombele kwa beno batatu banlongo lwa kufika nzanza yebitini mpasivo balwaka muna luvuva mu nsambu ye nsambu tulombele bika bya sikila ye lumbu kyaki kya mvimba tuveni kevana moko meno munazola kwa se ye mwana ye mwanda velela. Amen. Munazola kwa se ye mwana itata mwanda velela. Sitwa simba nkanda tata nzambi. Sitwa tanga muwanzole wa mose kapu kya makumole. Nzile etete na teye kumitambodi. Situ tanga diaka
kumisiku myolemi adibundu yesi tuenda munkanda wa minkongu di evo basambisi chapitre 4 tokozwa verset mibale kaka 8-9. Exode 21 à 17, 12 préceptes à lingomba mukanda ya basambisi chapitre 4 verset 8 à 9. Soki tomoni tokotanga na kombo tata mwana pe tata molimo santu. Ngana zana verso kikongo mutuna mutalanda na lokota na ye. Nzambi wavova mama momata mono yave nzambi aku ya kuvaikisi mutiangipiti munzo wa kinanga kukalandi ye nzambi zankaka ye mono ko kukivangilandi kiteki ko kakifuani kale kwa kena muzulu vole kwa kena vantoto vole kwa kena munlangu kutia ntoto ko kufuki minandi biovo sadila bioko kadimono yave nzambi aku inzambi akipala ivutlanga mambi mama senlandu mubana na temba ndi antati yanja mubaba kumbelang kansi lemvu kilana teye funda dia zimbanu baba kunzola nga yeke banga tsikudu kusuzambi usalila ndi kumbwa yave nzambi akumukatu ko kadi yave kana nungisa mutu usalanga kumbwa ni mukatu ko banzi la lumbu kia lumingu pasi wake baki okia nlongo una sala lumbu sambanu ye sala salibia kubebio kansi lumbu kia tambo de ilumingu la yave nzambi kuna kusala ndi saluko kamwana kuwa bakalavo mwana kuwa nketoko kasielo kia kukia bakalavo kia nketoko kanzeza mpeko wena yako mungu ya mielo miyako kadimu lumbu sambanu yave wavanga zulu ye ntoto yembu ye bebio bena mubiao kansi wavunda mulumbu kia tambo de idiao yave wasaku muna lumbu kia lumingu wabieka kiondongo uvumi na saku yengudi aku pasu wazinga lumbu bia bingi mutina kuvana yave nzambi yako uvonda ndiko kuyanga ndiko ulabula ndiko kutani kimbangi kia luvunu mufina ngani aku ko uzini nandi moyo munzo amfina ngani aku ko uzini nandi moyo munkazi amfina ngani aku ko kasielo kiandi kia bakalavo sielo kiandi kia nkentoko kangombe andi vompunda ndiko kale kwa kutu kia mfina ngani akuko toke ina 12 precepta lingomba ziti salu yalu lwanti kadika vena lulu yalu ko lwalembi tuka kwa nzambi kala yezola kwa babonsono kani kutu vontatwa kunwe fumwa vodiambako kunwe malavu mankolwako kukini vo kwenda katala makinuko kuleki mwasi ye kuyobila mwasiko kulendi zonza yovonwanako kusadila nkisiko fwetifuta nga mpaku aluyalu lwanti kulundi landi nkwaku nganzi za bilumbuko za batambula mbi zaku kwa zipangi zaku kulendi diangulu ya vata vo ya finda vo ewa kima evo makaku niokape kudieko muzola kwa semo wana tuele mu 3e lecture Basambisi chapitre 4 verset 8 à 9. Soki tomoni tokotanga balaki wavova kwa yandu vo una kwenda yan singenda kansi vo kuna kwenda yamiko kina kwenda ko buna watambula inga ngina kwenda yako kansi nzitu suka una kala waku ko munzila yuna kwendila bwako kadi yave unateka sise la mukoko kwa nkento Debora wanangu kawayenda ye balaki kukedesi muzola kwa seye mwane tata mwanda velela. Amen. Tusamba. Muzola kwa seye mwane tata mwanda velela. Tata nzambi fumisi tata mwanda. Di papa nlemvo ndombele kadi kifuone kotela mavantu ala zingudi masebana bapangi. Kadi kakena ko ya fuana tata uza ufuanisa. So dolo yizi di kwa mono muvovila mama kitinu kia beno.
papa mone nani uiza kuntwala watela ma walonga bana bako pasi tu wa yelunde sadi la mo tuna munkuba muna nkinzi mama mwili ngeki povla ketu mama vova pasi ma tuna sadi la makala ma usaka benu batatu banlongo se mwana yetata mwanda velela amen. To utu kotanga mikanda mibale plus les 12 préceptes à lingomba. Et to tanga kina Exode 21 à 17 mibeko zomi na mibale à lingomba toke mukanda basam c'est chapitre 4 verset 8 à 9. Exode elakisi kobima soki kobima ezalaki kokota nde ezalaki elaka ekendaka na koko na biso Abraham ke libota no ekokende boumbu na mibu 400 ans. Tango elaka ekokaka bana Israeli bakotaka boumbu na Egypte baumelaka kuna 430 ans babimaki 600,000 personnes tamba komi na ngomba Sinai tata Nzambe apesi bango mibeko zomi po babulisa à travers mibeko po tata Nzambe azali mbule mboka pe azokende za bule yango wana tango bazwaki mibeko batambolaki nango pene akokota na mokili ilaka tata Nzambe atalaki etambole na bango alobi te bato bazondimela ngai kaka te pona banonge ne zomi na mibale bakende kotala mokili kokende na kozonga basalaki 40 jours tango bakendeki groupe moko mena kozonga bakomi ba groupe mibale 10 balobi biso batoto yekokuta tokokoka bango te baleki biso na makasi tango bitumbe kobanda tokokoka na bango te Yoswa na Kalebi balobi ke biso makamno to tiaka Nzamba liboso ye mutazotambusa biso ye pe mutabimisi biso yangwana tango bazongi bayekoloba makambo wana kondima bana Israeli kitaki bandimilaki lisusu tata Nzambe te maye maso wasalelaki bango bandimaki lisusu te mibale kaka bakotaki toyokaka Yoswa na Kalebi siko ekomi na ekeke oyo ngai na yo mama kimbangiste biso pe bapesi biso mibeko mutapesi biso mibeko oyo asala pe apesa yo pema opemelaka yende apesi yo mibeko tata mama yo mibeko ozotambola nango ndenge nini siko tokomi komona mibeko pasi kaka meto yebaka tolingi tokufa na mabanga siko leta connaître ke ville sainte ezankamba surtout biso tovanda nkamba ekomi pasi awa tokangami na misala mabe eske tokovanda lisusu na nkamba na yebi te po bato bavanda fo bazala bule po mboka yo ezali bule siko biso tozotosa mibeko te tokozala ndenge nini na keke biso boni tokokota yango tozwi mobeko ya mitano oyo eza na verset 12 botosi tozala na botosi soki yo mutu otosaka likambo mutu azoyebisa yo okozala mutu malamu mutu atosaka mibeko aza mutu akimia pe bato nyonso batosaka ye mpona nini aza mutu akomikitisa bongo yo soko bombaka mibeko te pe moye bato babango eza te toleki na 12 préceptes alingomba tozwi kuna mubeko ya mibale tozala na bolingo ya bato nyonso ata kutu bayini na yo mama muli bamonisaki epasi me ntango bazosala epasi azwi lisusu biloko apesi bato wana bazobeta ye mpona nini bolingo azalaki na bolingo azala kokanza te makambo nyonso bazala kosala ye toleki na mukanda na biso ya mibale oyo totangi mukanda basambisi mukanda basambisi bana Israeli baumelaki na bowumbu na Egypte 430 ans tata Nzambe aponelaki bango Mose abimisaki bango ye mutu azalaki président bana Israeli tango Mose akufi atiki bana Israeli na maboko ya Yoswa yende mutu akabolaki bango akotaki bango na mokili elaka pe akabolaki bango mabele tango Yoswa akufi atiki bana Israeli na maboko ya tata Nzambe na bana Israeli na kozanga mutambusi atambusaki bango à travers ya basambisi bazali banani basambisi pe babikisi makambo basambisi ezali kolakisa biso Nzambe apesaka etumbu na oyo basambelaka bikeko me akumisaka oyo bazalaka na tubela ya solo makambo basambisi banda kufa ya Yoswa ti na ebandeli ya bakonzi me place oyo totangi ya 4 ezalaki
mama Debora azalaki mwasi nzamba aponi azala mosambisi me wana ezalaki mokonzi moko azalaki kotungisa bango Sisera azalaki koboma bana Israeli makasi me siko makambo eke na ye tata nzambe ake koyebisa Debora natiki lelo Sisera na maboko na bino ya mokonzi no balaki po akende koboma ye tango ake koyebisa ye pe mama Debora azalaki mokonzi ya basoda balaki tango ake ayebisi ye tata nzambe alobi na biso alobi na ngai kita okende kobunisa Sisera pona nini nzambe apesi biso ye tufoto bomba ye kaka balaki alobi te mutu azana char de combat biso tozana eloko moko te eske tokoka bango abangi alobi na mama Debora soki yo kokende na ngai te nga pe mwana kende zate mama Debora azongiseli balaki alobi na ye soki nga na kei wana lokumu ekozala nzela nyonso kotambola lokumu ekozala lisusu ya yo te ekozala ya mwasi ngai mwasi lokumu ya mwasi tango pe basali ndengo wana bakendo kuta Sisera basi babomaki ye tango mbango balandi ye marke char de combat ezalaki na ye me akimaki po nzambe se atike na maboko bana Israeli fu baboma ye ake kokimila na ndako ya mama moko boye ya Eli na ndako ya etage tanga moni mwasona telemi na porte yake kokimila na ndako wana nzoka nde ye wana mutu akoboma tanga koti kuna sengi pesa nga mama ya komela apese mai azuma miliki lisusu apese tango talaka mutu akimi mbango alembi tango alale azuli subulangeta finiki ye azui nzete oza na songe na marto azui abete na mutu nzete one ekoti na mutu etoboli tina mabele Sisera akufi nani lokumu ya mwasi Sisera babomaki na mwasi siko biso soki tovandi awa ezali lokumu ya mwasi mama mwilu soka atikaka musalo bapesaki ye mbele lingombe kufa mena masolo papa simo pe abangaki na musuni azoloba eske soki nazu musalo po bazoyebisanga musala ya pasi eske soki nazu yango mama kondima na le 4 avril masolo ye tangu kolo yiso aye koyebise papa Simon sikoyo bana musala ye alobi mama mula yoki atuni papa nani wana bozo solola na ye okolo yiso azopesanga musala me musala ngo eza ya pasi ndima ngana kopeso maboko lokolo salibo yonde lobi okobeta ngonga lobi na tongo yo fo beta ngonga yo mama mwilu tango mutongo balali tongo etani mama mwilu akebeta ngonga satana pe akomeli place na bitumbe bandi ti mama mwilu avandi papa Simon akangami akeyi bana bakebo umbu na boma mobali ake kuna me mama mwilu asimbaki mosala torture nyonso wana tala mutu bazokimisa mbango banda na ngombe basoda batelemi na mulongo me bango bazopema me ye tango basimbeka kopema te tina mbanza me mama mwilu asipotaki keke bapasi nyonso wana lelo tala lingomba etongami soki atikaka po mutu akopesa musala na ere wana bana bazaki muke mbele lingombe kufa me mama mwilu na mabondeli na boyambi na komikitisa lelo mama mwilu yebani mokile mobimba akomi la femme de référence tata mama kimbangiste surtout biso ba mama kimbangiste ezali pasi pona biso pona nini batata mususu azana posa musala metango bakoyebise mama boyi kokende okomona pe papa lembi akokende lisusu te pona nini okomona musa kokende kaka mama lokola boyi kokende yepe musale atiki kaka pona nini mama ni me mama mulu tanga simbaki musala asilisaki yango tina suka ye mutu ekopesa basali ya liboso bakarte ezali liseki te mwana mwasi tala siko lelo lokumba mama mwilu ndenge ezali yango wana bamama tomekola makambo nyonso tozokosala tozala ne bizala mama mwilu na kombo tata mwana pe tata molimo santu amen tutelema tusamba muzola kwa seye mwana tata mwanda velela tata nzambi fumu tata mwana
tate twene mazulu bika kumba kwa zitu sabika kifumu kya kukiza bika luzo lwako lavanga mavantoto boso mazulu diako tukalumbu kalumbu tuvana ilumboki kutuyambula fuka zetu boso betu butuyambule batuvudi fuka kututalande katibwe muna puku mnuko kasu tutana mkwambika dikia kifumu kena nkembo yenzitu su biamvu ya mvu muzola kwa seye mwana itata mwanda velela. Amen. Tulombele nkunga. Mama mwilu wakwa muswa kwa mintantu Mama mwilu wakwa muswa kwa mintantu kasi kavutula jambuko mwela inu tubu bya vambana basi muzulu za kulumuka kembela bekembelanga mama mwilu wakwa muswa kwa mintantu kasi kavutula jambuko mwela eni tubu bya vambana basi muzulu za kulumuka kembela bekembelanga bana bame lunyambula bana bame ngele bana bame ngele ya fina mesedeno o ngele ngele bana bame ngele ya fina mesedeno bana bame lunyambula bana bame ngele bana bame ngele ya fina mesedeno o ngele ngele bana bame ngele ya fina mesedeno. Munankumbwa se mwana ye tata mwanda velela unukia sabala lumbukia makumole etanu mungonde ya yangonde ya avril mvua mafunda mole ye makumole ye samba nu tulendi malongi tulongoloka mama pasteur Lelo Poba yani unanyimbidi kukoreki malongi katukubikidi mukanda miole katutangidi wanzole wa moska pia makumole nzile antitinate kumie nsambwadi ututangidi nsiku kumie zole miadibundu dieto yewele munankanda fokole munankanda wa minkongo didi kapukia ya nzila ya nana na te ye ya voix lelo mokolo ya poso mokolo ya tukumi bale na mitanu pona sanza ya mine sanza ya avril mobumu ankoto mibale na tukumi bale na motoba samedi le 25 avril 2026 tolandi matei mapesameli biso na maman révérende Lelo Poba
ye azali moyembi na koreki mate ya bongiseli biso na mikanda mibale atangeli biso mokanda mibale ya Moïse mokapo ya tuku mibale nzela ya mboki no 17 atangeli biso mibeko 12 ya lingomba na biso pe asukisi na mokanda ya basambisi mokapo ya mine nzela ya mwambe kino ya libwa. Exode chapitre 20 verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église, et Juge chapitre 4 verset 8 à 9. Tokei naba communiqué. Communiqué pona banganga nzambe. Sengami na banganga nzambe banso ya ville sainte kobanda les 4 camps yankamba. Ba pèlerin ba section nyons na territoire ecclésiastique ya Luwoz pe poste ya Zumbu était tata mokonzi wa bule mokonzi ya lingomba asengi à travers cabinet na ye tosala recensement ya banganga nzambe nyons ya mokili mobimba po ete akoka koyeba motango ya banganga nzambe nyons oyo bazali okati ya lingomba kobanda balongi baselo pe ba pasteur biswa wanankamba e zali kosalemela na bureau ya ville sainte kobanda mokolo mwa lundi le 27 avril 2026. Notez bien fiche zali na motuya ya 2000 francs congolais na mutu nyons. To sala attention to éviter négligence pambate et kokute biso très cher. Batombeli biso banso boyeyi malam signé le révérend Simbampaka Raymond évangéliste ya ville sainte. Esengami na banganga nzambe banso tofandi awa na nkamba était lobby dimanche le 26 avril 2026 tokoleka na ba coupe na biso oyo tozwaki na fête na biso ya le 12 avril 2026. Notez bien toyebi ete epai ya tata nzambe bamataka maboko pamba te tumema biloko nyonso oyo ekoliamaka ndakisa pondu bakwanga fufu loso spaghetti sucre mai jus koni pe ba poisson mutu moko te azanga ezala banganga nzambe oyo bazali na ba section oyo ezali pembeni ya nkamba batomeli biso banso boyeyi malamu signé le président national révérend Simbampaka Raymond. Afki nkamba ezali koyebisa na ba maman nyonso ya nation nkamba bakan oyo bafandi na bakan ba pèlerin pe ba section nyonso était tolamuka na pongi le 27 avril yango oyo tomi bongisa malamu na bikateli nyonso oyo tozwaki maman na maman topesa bikateli nyonso na ba maman présidente na biso de ba maman présidente tosala makasi tolia nzete ya bololo tosala makasi na sensibilisation réussite ezala malamu ba cadeau nyonso tobongisa pe $10 ya misala tobosana te tobosana pete ntinsani ya batata na ba maman oyo kozala lobby dimanche le 26 avril 2026 ba maman présidente na ba camp ba section mouvement association pe service tobongisa kimbelekela na biso tosala kaka ndenge tokosalaka soki tata nzambe ya sepeli biso tozwi mapamboli ebongo opération Tchakou tobosana pe yango te signé maman présidente nationale Touba Nzenzo. Lelo okolomwa poso samedi le 25 avril nde ntinsani na pokwa ntinsani ya suka direction nationale ya apaki ville sainte nkamba nouvelle Jérusalem ezali kosala rappel na batata nyonso uta na le 4 camps ya nkamba pe ba pèlerin était tokozala na ntinsani monene ya fin du mois apaki contre afki mokolo lobi dimanche le 26 avril 2026 liboso ya nzambe na biso na tina wana esengami na batata nyonso ya ba groupe mouvement association pe service tobongama malamu pe tobongisa kimbelekela ya makasi po ete mokolo yango ya lobi tosepelisa nzambe na biso po tozwa mapamboli tata moko te azanga boye malamu na biso banso signé le président national Diacre Mavinga Vangu.
Pona botongi ya chantier tadi et sengami na batata ba maman pe ba jeune nyonso ya comité mixte Angola ba fleuve était tokozala na ntinsani monene ekosangisa ba mboka oyo ville de Kinshasa, province du Congo central, Europe, Nkamba Nouvelle-Jérusalem na Angola kobanda kabinda kino na kunene tinsani ekosalema na mboka Matadi mokolo mwa samedi le 30 mai 2026 bana ya Angola bana ya ba fleuve totelema na kosilisa mosala oyo epesameli biso pona biso awa na Nkamba ekateli ezali ya 20 000 francs congolais na mutu moko Bobongami Malam, signé le président national du comité mixte, Papa Ntoto Luizi Mabele. Groupe d'encadrement des techniciens en agro-pastoral industriel, Ezaliko Yebisa, Naba apprenant Nyons. La 4e promotion était le 25 avril, donc l'élo samedi, tozali na pré-jury. Le 30 avril, to kozala na jury d'état. To kozala kaka na esika totanga. Mtumoko te azanga. On a inscription yaba apprenant, ya 5e promotion. Tobandi déjà kokoma ba oyo ba kosala formation agro-pastoral industriel. Tobandaki lundi le 20 avril 2026. Kino le 5 mai 2026. Formation ezali kaka na esika totanga na tribune. Inscription ezobanda de 8h. Donc na 8h kino 13h. Signé Papa Nsimba Diwantesa Patrice, formateur. Lié bisina ba chauffeur, ba technicien personnel il y a aéroport, agent anti-incendie, conducteur personnel de génie civil, aide conducteur, élève mécanicien, aide chauffeur, naba membre mosus était Tobiangami na réunion monene, il y a direction générale, il y a transport, voie de communication, paix logistique. Oyo kozala mokolomo samedi le 2 mai 2026 Nangonga il y a 13h30 na bureau il y a transport. Notez bien nakotala maye mabungisami mokote azanga boye malamu na biso Bans signé le directeur général Mayamonando Funsu Pierre Pasteur. Direction nationale ya bana banganga nzambe longi basel pe ba pasteur ezali kosala rappel était biso bana ya banganga nzambe Bans to salaka réunion na biso mokolo mwa mardi pe samedi na tongo sima lokumu ya nzambe na biso pe ntinsani ya mazout na tribune ya moke ya preski nde soki mbula ebeti tokoti na tribune ya monene. Deuxièmement, chaque mercredi ba maman ya banganga nzambe mema Congo pau machette biso banso tokende kolongolaka matiti ekomi mingi na chantier na biso. Troisièmement, bikateli pe ya milulu mia le 15 novembre 2026 esi eye tomataka na réunion pona koyoka programme signé Papa Jean Mulundu Bernard, président national. Communiqué adressé aux parents d'élèves des ECK Nkamba, batata pe ba maman nyons oyo bozali na bana batanga kana bitelo to école ezwami awa na Nkamba ville sainte kobanda na maternelle primaire pe secondaire tozali na esengo ya koyebisa bino ete tozali na milulu misatu oyo ezali ko pointer à l'horizon, c'est-à-dire milulu misatu oyo ebelemi. Molulu moi le 27 avril elonga ya maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani. Deuxièmement molulu moi le 30 avril fête à enseignement
Et troisièmement, mon loulou, moi le 25 mai, mbotama ya papa dialungana kiangani nkoloyisu. Mon loulou, mokumba, mopesamela, eseka. Na milulu misatu oyo, bana na biso ya kelasi, ya basi pe mibali, bazali directement concernés. Participation na bango, ezali vivement souhaité, pona bolesi mbanza pe botongi Yerusalemi. Na yango batata pe ba maman, to fongola maboko pe mitema, to sunga bana na biso, na kopesa bango bikateli oyo epesameli bango, bango pe bakoka ko participer, ko contribuer na milulu miye. De bango pe bana na biso, bakoki komema biloko nyonso oyo eko liamaka. Signé Maman Mukobo Kawanda Marie-Thérèse. Sengami na ba ressortissant nyonso ya secteur Kapia territoire Idiofa baye bafandaka awa na nkamba baya kosangana pona kosenga bolimbisi ya secteur na bango lelo samedi sima ya honneur ya papa mokonzi wa bule pentsinsani ya mazout signé révérend Ipantiar pasteur sectionnaire. Avis de recherche, papa révérend Loueya Bakaladi Soula, yazali inspecteur national awana RDC a sengi na moto nyonso oyo ya motema malamu alokotela kiye ba lunette mibale oyo ezali na poche moko na pochette moko pardon azala na motema malamu akende kotikela ye yango na bureau ya ville sainte pamba te komi na ye pasi mpona kotanga. Nécrologie. Monotata Lukombo Joël Mvwendi Kukan Weno mwana wa Koreki Nkamba ngina chef de chantier kumadimba ngeti zaisa lufwa luambutame wakele yenkumbu ya Luviluka Caroline yani wafwa kia tatu le 8 avril 2026 kuvatadia mwingu mavundu yani mpe wakele mwana wa korali kia Yerusalemi wenampe nkengi section malanta programme yinabonso ebu mafua simavaika kia tatu le 29 avril 2026 kungombe matadi yekwenda kuvatadia mwingu mavundu yesimaziama kia le 30 avril kaka kuna vatadia mwingu mavundu tulombele bisambu kwa dibundu dieto signé Monotata Lukombo Joël chef de chantier. Monotata nsiku yetata Jani kuvatadia mafiela tutisonga nsangu za lufua za busikieto evungudieto wakele izinadia mama ndungidi yani wakele nkento watata révérend Paul ya section Kinkoni yani wafua kia zole le 21 avril 2026 ku hôpital ya Ngombe Matadi mafua mena kunzo ya Kiozi kuna Ngombe Matadi yani wakele mpe zingilanga mumu nkamba kukan kipaku nsangu ziza lwakila kwa révérend Paul kuna Kinkoni yekwa tata mwana Arthur kuvatadia Nseka kumanilonde kwa tata Zola Bovik tata Jokisi ye bampangi mudibundu ya tata Mwanda Velela tulombele lusalusu muna bisambu ovoyi programme ya luziku silwabakayo kunima bilumbu signé tata nsiku ye tata Jani ndenge tolobaki lobi lelo mokolo mwa poso e kokundama bibembe misatu awa na nkamba oyo elali na Lukengo ezali bongo nzoto ya mama Mweshi mama moboti ya papa Ngwashele Biyanga Matamashi Ngabo
pe nzoto to ebembe ya ndeko na biso oyo azalaki volontaire autaki na Grand Équateur ayaki kokufela na nzela kuna na mboka Kinshasa pe ebembe ya suka ya ndeko na biso papa Ntiala Lema Miskas oyo azalaki directeur ya logement kuna na service ya protocole nde kuna na mboka Mbunda etage kuna pe lelo bakokunda nzoto ya papa Lukengezi Matufwana André noko ya papa nokoto oncle ya papa Nzuzi Masivi papa de Nzu tokei na kopesa na mbote Fakio Milengele tuyambaki ba recommandation ya bandeko na biso recommandation ya papa Roger Makiese Lomami yazali protestant auti na Gombe Matadi ayaki elongo na papa Jean-Félix Makelo recommandation ya maman Bweya Makoso pe maman Kimbwende Bakuma bango bazali bandimi ya mpeve ya Nlongo bauti na Ntioni na secteur ya Fubu Ntioni recommandation ya papa Ndoki Chimba Christin yazali mondimi ya catholique auti na Pointe Noire ayaki elongo na papa Kombo Fernand yazali kimbangiste membre ya MSSK pe recommandation ya papa David Gamani yazali manager ya Vodacom Matadi ayepo na batravaux techniques awa Nankamba ayaki elongo na papa Glody Nyangi technicien pe papa Fils Mavambu chauffeur bango nyonso bazali ba sympathisant kimbangiste pisika nyonso bozwa mibote le mat ko pesa bino mbote Faki musique. To bongisa maboko topesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to yambi pe bimbangi kamwa mingi kobanda bandimi kino batambusi to sengi bolimbisi mwa totanga ngo ezalite de oyo nyonso ayibike ayaki na kimbangi to sengi na ye atelema to kwa kopesa ye mbote Faki musique. To bongisa maboko topesa bandeko na biso mbote ya esengo na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Merci beaucoup kina bino kofanda to sisi bango na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci.
Na kombo ya Nzambe Tata ya mwana pe Tata Molimo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya lelo samedi 25 avril 2026 maitoyoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko tolembate, elonga na biso, ezali na nzela ya mabondeli, pe tobate la makasi mibeko, tenge basali koyebisa biso, mwana ya papa Simo Kimbangu, esika nyonso tozali, tomilakisa ete tozali bana ya mibeko, toyeba komikitisa tozala pe na botonsi bisika nyonso tozali ezala biso bato tovandi na bavile ya minene na basantre ya minene lakisa ke ya solo ozali kimbangiste to evite bamakambo nyonso oyo ekoki koyokisa biso soni et surtout tokima motuna oyo na bino pe bana ya papa na bino pe bankolo mibeko yango wana totambola ndenge volonté ya Tata Molimo Santu ezali bazonyokola biso te kasi ezali pona lobiko ya biso moko misala kati na Yerusalemi botongi nkamba pe tolo na tobokola lobi ezali yenga ya suka na sanza oyo ya avril 2026 de lobi bisika nyonso lingomba ya Tata Molimo Santu ezali tokozala na ntintsani ya batata na bamama tozo continuer ko attirer attention ya biso nyonso ete mbongo nyonso wana esengeli emata na nkamba biso bamama totia elikia te ete mbongo ya ntintsani ya lobi yango eko renforcer milulu na biso ya le 27 avril biso pe batata totia na motema te ete mbongo ya ntintsani ya lobi yango eko renforcer biso na fete ya le 20 mai to peut-être kobakisa force na bosombi bateau de pêche te bongo nyonso esengeli emata na nkamba na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso mokolo ya lundi le 27 avril 2026 de ekokokana 67 ans ya elonga ya mama Mwilu Kiawanga denatina wana milulu na biso ekobanda nde mokolo ya lundi tokozala na libondeli ya 9h30 denatina wana papa révérend directeur du cabinet ya Tata Molimo Santu asengi na ba chef de mouvement association service pe commission ya fête ya le 27 avril toyeba ete lelo oyo na 15h tokokutana na deuxième niveau ya mise na tina ya réunion préparatoire moko azanga te ba chef de camp ba pasteur sectionnaire tata pasteur Kunaluozi ba chef de mouvement pe association
ya Nkamba toyeba ete lelo nde yango date oyo topesaka mbongo ya ravitaillement. Yo soki nano omonani na comptable ya ville sainte te, sala nyonso avant 12 heures to se mettre en ordre. Présidence ya Ishiki Nkamba asengi na ba jeune ya motema malamu lelo samedi le 25 avril sima ya mbula tofongola mitema tomata na chantier na biso kuna na Nzanza Longa po ete tokende kotoka mai afin que ba technicien bakule béton de propreté na journée ya lelo. A part botoki mai misala mosusu pe ezali oyo ezali koluka biso ba jeune malamu biso nyonso tomipesa mapamboli balukaka yango na makasi. Pona bandeko na biso oyo bakosenga bolimbisi, Nzambe azali bolingo, alingi biso mingi, nde na tina wana na lotomo ya papa esengami na bandeko na biso ya Kapia kuna na territoire ya Idiofa pe bandeko na biso ya Ilebo tozala ya kobongama na pokwa tangu tokoya kokitisa drapo nde bokosenga bolimbisi na bino biso tozala kaka ya kobongama na banza bandeko na biso tolandi pe tokotosa ngonga tangu tokoya na honneur ya pokwa esengami na ba mama tomona na ebele pe toya kolakisa présence na biso epai ya Tata Molimo Santo na banze epai ya Nzambe bakendaka maboko pamba te. Biso ba mama meme na lola bayebi ke soki esika ba mama bavandi ya mingi ekozanga bango kasi tiaku ekozanga te. Donc na pokwa mama nyonso simba tiaku na yo oya kolakisa ke ya solo deja pona milulu na biso ya le 27 tomati batata pe to accompagner ba mama biso pe sani na biso pona présence na pokwa ekozanga te. Na banza tolandi bandeko na biso banzoto esi ekomaki deja ezali deja kuna na Lukengo nde tomona na mingi kuna discipline emonana tosengi na bandeko na biso ba motar tolakisake a part moto oyo tokumbaka tozali pe bandimi lakisaki mondimi na yo na banza ezala na Lukengo ezala kuna na cimetière tangu tokokende kokunda bandeko na biso nzela toti kuna na cimetière discipline esengeli emonana nde pona bibembe bandeko na biso ya faki programme epesameli biso na banza pona maye oyo tozalaki na yango na tongo ya lelo tosilisi boye okombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo pe tozongi na bopesani mbote faki tomibongisa na kombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santo lobi na pokwa tomonaki bokoti ya ba
ndeko na biso Faki mama lobi tomonaki bokoti na bango esika bozali botelema topesa bino mbote. Soki pe fliki mama basi bakotaki deja bango pe batelema po ete topesa bango mbote. Faki. Tika tobongisa maboko topesa ba mama na biso mbote ya esengo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Ba mama bokoki na binoko vana mozola kwa se ye mwana e tata mwanda velela tulwe kiva kikada kya ntsuka indangu tutelemisanga sedieto twena kindwadi yesedieto tata mfuma mbanza tata nluengisi tata nsongya nzila sinjidi ditwa sisulwa mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbu kya uno tata mfuma mbanza vwendi yeto mukatu kwa Yerusalemi yesimbi lisalukiande na kekete bonsu bukasisulwaki yandi inkengili a Yerusalemi ntungisi yenvyengisi a Yerusalemi yandi pe watambula mbebe ya kuzisonga ngazisi kya tata mfuma nlongo mfuma dibundu tangu za zobuke na wabinda mamuku magia kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mane metobana tukuvana kia mbote faki. Bika tuakubike no moko
twavana sedieto kiambote munkumbu ase ye mwana etata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela tulendile kutovwana tulombele nkunga yesambukele 6 avril kwa faki yesedieto sikatofokudila samu mupila mpasizi tuzungididi yavuvamena muzingu kyame enzilange onzambi itombanga enzambi ame umpuluza mupila mpasizi tuzungididi yavuvamena muzingu kyame enzilange onzambi itombanga enzambi ame fukamene pasiza menge yezeyezo undoloke mumambi mamo emfumu yasikila unzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo emfumu yasikila unzwa kuyavelela enzambi ame mfukamene pasiza menge yezeyezo undoloke mumambi mamo emfumu yasikila unzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo emfumu yasikila unzwa kuyavelela. Tusamba mukumbwasi ye mwana itata mwanda vila lumbukia chikiansamba nu mungonda ya boso widi muketo dilu munkunga tata nzambi mutomisa beto bantu nsatu zaku mufila kutwena mwana ku Yesu Kristo pasipo mwala wana menda betila fumote Yesu Kristo ngebu azola vulu za muntu watambudila lufualo antoni yewa koma wananti kumonsi yemivi ndumosi muba watoma kusevila kansinge wakavutula dimosiko kadi wazola vanga kakamala uza na esedi yako kadi muntu kafiti futuka kala diaka monanti meno momo maonso no mavangama mukumakia beto bambi tuto mini dioza yavo ngezo lili futula beto bantu tuakala ya kuvaki mosi koko ukalanga kumosi e banlongo mumvutuka kuzulu
wasonga makala kabalongo kibako, wabasonga luzolo lwako, yo bafila, benda munza ya mvimba yekitula bampakanu semikwikizi. Mwanda velila sika kulumuka isika kala yenu, kansi kalukunza yako, mpova zino mumukanda moyo tumwinangazo. Mulumbu kya nsamba nu mungonda ya Tata Nzambi, fumo tezo Kristo, yinge tata mwanda vedela. Tuzedi voto na ba vila vana mesomeno. Kali tuvanga manembolo zolanga. Tufusanga saribeno ntoni. Kali tuvuezanga malakanikina. Tufuka meneva na malumino pas vota mona lemvweno. Tutonene mbizeto. Kali nzaya mvimba niku pas voto teza zaya ngekiti unani. Utuvisisa. Kadi beto zayo akimwana kaka. Mukuma kembizeto bivuku bitusakidi. Lufwa, bimbevo, zimvita, ntsatu, yema mpila mumpila diaka. Beto katone etini nukankakako, nge kaka iswa munuketo. Lututani na kadi tukondolo ankaka lenda kala kimpovila kieto valuena. Lutusundisa mumvita zana yeto vanza. Sima di luketu enfumu. Kutadi ni masumu metoko. Kadi tuzedi ovonge fumo tezo Kristo diwa fila vananti. Mpasivo beto toabika bana banzambi. Tulombele luvuva munza ya mvimba. Afrika, Europa, Amerika, Asia, ye Oceania. Ngeye buwa vova. Kavasala tadi vanantandwa tadi diandi kodi ya lembo kunkulwa. Tumwini vondambu zankaka munza, za kinu kaka muna wisaki ya batu bankaka. Muna luvuvamu, yambula wabasoli la kimpovila pasivo mukubadi atisa. Kadibubu tumwini vo, menga mabantu. Maidi kidikala zinga vana mesomaku, mukumaka kisolanto adisi. Idio dodena liampasi beni liya kiadi mpe. Kadi, bubu ba feti kutunuanisa, beto e beto tona vonda sana. Tululombele, luatu katu dila moma ontono, pasivo luvuva muluiza munza ya mvimba, pasivo makanda ezindinga mawizana. Imo motuziye kula kabene banlongo, mukumbwase, ye mwana, ye tata mwanda vile. Nzambi zengyankanu, muna watu wantiona. Yono langa ike konka, onzambi zodiansu kami. Kwiza ke kwiza ovanza, kwandio nawe nayo mpasi, muna wa ukandidira. Okuyandalanga kampe, onzambi zodiantiona. Oyandalanga mosivana bena, umfwala isu ya tolo. Kasi wavumbula kayo. Kanavo wantu bekangwa, kasinzambi kekangwako. Kadinzambi waseloka, wayeto wantu wa ambi. Entsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa ngitata Nzambi wase, yo untwadi ongitata mwanda wavelela, bika kwa masikilanga muna yetu tuka waya kwa yelemvu. Se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Okende banso, ombo kankamba, osakola lilo bale tata molimo mosantu, oyo alo bakanabino ba mama. Mama mwilu ajali kobega bino.
banso ombo kankamba osakola liloba ya tata molimo mosantu oyo kende banso osakola liloba ya tata molimo mosantu oyo alobaka na bino bamama mwilu ajali kobenga bino okende banso ombo kankamba osakola liloba ya tata molimo mosantu oyo na bino bamama ombo kankamba osakola liloba mosantu oyo alobaka na bino bamama okende banso ombo kankamba osakola ya tata molimo mosantu oyo alobaka na bino bamama wajali kobenga bino okende banso osakola liloba ya tata molimo mosantu oyo alobaka na bino bamama okende banso ombo kankamba osakola liloba ya tata molimo mosantu oyo alobaka na bino bamama mama mwilu ajali kobenga bino okende banso ombo kankamba osakola liloba ya tata molimo mosantu oyo alobaka na bino bamama mama mwilu ajali kobenga bino okende banso ombo kankamba Vunda banafulu kono kwa nikuka mpingi come on lu susumuka king kanama giri mukunda tegatim
mpingi anzitusu kwa tata ndwengisi. Ba tata iba mama jambo tetu awe tukolele tezi ya mwana pela mulumo santo tolandi mate na katnanda kwa nzambe ndenge ba utikotea so wana nde bile na biso bomo bapesi biso yango ndeko bati biso moi mobimba ba programme nyonso pe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela biso nyonso tozali komilengele na ntina ya milulu makasi oyo ya elonga ya mama Mwilu le 27 avril yango tozali komona ete bolingo na bango yango nde ezali komonana koloba ete na tango wana na 1959 na le 27 avril bamvula ndenge kaisa kobeta kaka boye wala mapamboli te Pwana koleta mapamboli elakisi ete tomi pesa mingi na kati na mabondeli mutu moko te oyo toza na se mokili oyo toza komona ete toza na kinya mpasi ezali kaka na mpasi wana tata nzambe akoyokela biso tango toza kosenga na kati na mabondeli likambo tata molimo santo tata Simo Kimbangu biso moko toza komona ndenge nini azali kopusila bangonga na ye biso makasi na biso kaka na mabondeli toyebaka yango ete batata bapesaka biso elaka papa Kisolokele papa dia lunga na pe papa dia ngenda kuntima ete etumba oyo ezali koya bango bakosala na biso te bango nde bake kobundela biso awa bake kobundela biso biso pe tozala makasi po ete tokoka komilongola na maboko ya moyini oyo azingi biso donc makasi na biso na mabondeli na makambo misato oyo batikeli biso bolingo mibeko pe misala soki tolandi wana nde tokolonga mokili ya sika ezali to ezali te ekomama nyonso na kati na Bible mokili ya sika biso nyonso yango nde tozali kozela tomoni ete mvula ndenge abongiseli nzambe asalisa oyo baza na nzela bakoma na kinya malgré potopoto kati nzambe asalisa bakoma na kinya oyo mpe bakobima
babima na kinya po mingi bakoyaka na Yerusalemi aye akutani tata mukonzi bule azwi asengi oyo aye bapetie azongi yango bazali kokota kinya kaka nde tosengi na tina na biso na ntsintsani tomoni eke likolo eza toujours mabe tomati mpe te ndenge tokomataka ntango nyonso oyo biso toye moke toza nango na bapoche kosala te ke lokola ntinte na batata na bamama eza nango te nabombaki $50 kasi tikete nazongisango nabombaki $100 tikete nazongisango soki ozongisi kolo nango mpe akozwa yango boye te nyonso kaka toye nango tokotia na basani po ete tokende komilengele mpe lobi mokolo munene mukolo na yenga nsima mukolo na yenga mbala moko le 27 fete ya mama mwilu elonga na ye yango lelo mpe samedi tokomilengele po ete milulu na biso nyonso eleka na kini ya mabondeli makasi tosilisi boye otongwa lelo onkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bukunda Kunantin. Kulula Moku. Voilà, nous venions tous de suivre le message matinal du conseiller du religieux spirituel. Nous exhortons à l'observance et mise en pratique des commandements, l'amour et la pratique de bonnes œuvres. Nous consacrons
Amen. Musa Muna kwange yese ye kwa mwana ngitata mwanda wavelela mfumo tufukamane vutula funda dia matondo ye matondo kwa bino batatu bendongo muna mana manukwama kutuvangila nga mnantangu za honso matuvutudula nga matondo beno lukutubanzi lutulundili munafuko wa mvimba munazola nkenda zentuzulwa kila muntemo wao tutambu dilongi ditulu mnankani utatanzambu wavako ni tunkuta muna mwini wa mvimba saluki mpika ntungulu kimonekene mulombela tono mnantangu za honto kuna kuni luimisa kadivo bihimini zitavanga muna busundidi tangu ifweni pasita kota na bisalu na bikuba mane muna tukuna tela mane tulilombela kala yetu ntwati ndomba zetu vo beno litakututonga songa Yerusalemi twatunga Yerusalemi dia unkangwa wingi mnanzila utakota yevaika tungula ko munankuba manezo na yetu zankindi ndungu nange mama mwilu le 27 avril lulzolo la Tanzambi tutalomba bika vulatani na labanzi la nkangu na utakota yevaika nzila zitukwendanga za mpasi ngeye intanini mu Yerusalemu tukuizanga kakitako ovosumba kansi diamuda ngitata mwanda vilela tukuizilanga idialu tutani na mnamvita za honsono lwa simba bisengu pituta kuna diatidi lwa vana mpentona isa yuwe kuna betuadi singi votu kiyekulanga mvimba munabisambu katuku diankakako kadi tureivo bivangwa bieno tuonena tuvanga nga mamingi makondolo betela wao tuvanga nga mana mamingi makondolo betela mvita zikuizanga muna betu bimbevu tunati muna mfuilu makani makondolo betela mantantu kada mpemba kuna tengo zani menga maana maonso mukuma kyanki watu lembe kuluwilanga kanti etu tulombelanga muna sambu vokani muna nzole ovontatu una kwiki muna batatu bandongo lutuwana luvuva mukuntia ntangu ila tuvana mpezola pasito kulusadila buna bulututuminanga muna ntangu za onzono lumbu kia unu kia onzo tutuluga na moko menu la kututanina muna zula kwa ngese ye kwa mwana ngetata mwanda wavelela. Amen. Tuende lukia mbote.
ça. Zéla. Mwinda na ko gêné. Divine, comme nous le savons, que nous nous préparons pour célébrer ou commémorer plutôt les festivités du 27 avril marquant la disparition physique de l'épouse du père fondateur du kimbangisme, Maman Marie-Mounou Kiranga Nzitani. Une seule recommandation que nous devons mettre en pratique, c'est la prière. Nous devons accroître notre façon de prier, nous devons nous mettre vraiment en priant pour que ces festivités puissent se dérouler dans un moment de recueillement, dans un moment de concentration, dans un moment de purification, voire même dans un moment de bénédiction. Madame et messieurs, c'était donc là le culte matinal de ce samedi 25 avril 2026. Et c'est la fin, donc on se retrouve demain pour le culte dominical du 26 avril 2026, toujours sur Presqu'île Kamba officiel. Alors nous vous remercions infiniment pour votre fidélité que vous nécessitez alors d'accorder à votre chaîne source d'information, une source CIR émettant depuis la ville sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Nous remercions alors l'équipe technique qui nous a tenu compagnie derrière les caméras. Nous avons connu l'accompagnement de Papa Patrick Mokani, Papa Landou Alphonse, et au micro c'était Dekas Dialungana. On se retrouve demain. Au revoir. Kankamba osakola liloba ile tata mulimo mosantu oyo alobaka na bino ba mama mama mwilu ajali kobenga bino okende banso ombo kankamba osakola liloba ile tata mulimo mosantu oyo alobaka na bino ba mama. Oh,
Nkamba oye! Oye! Nkamba oye! Oye! Nkamba oye! 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 Yerusalemu hapa ikunanga tata nzambi fumu isu. Lekata mwana belela. Milulu na biso. Le 27 avril oye! Le 27 avril oye! Le 27 avril oye! 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 Elona ya mama mwinu ziwana mwani. Lokomi esika likambo ezokuta na nzete. Oye ningisi mokili. Oyo ye azali Mosantu mboka na ye Vincent bisope ba musicien Satan Nzambe Molimo mboka na ye mboka na ye Santu mboka na ye ba musicien na ye tata simoki moki ngelo na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu nkolo na biso biso bana na yo mama mwila lobaki yango na mikolo ezali koya kambe kozala kaka fete na fete kala mingi te touti kolaka yo awa tokei pe kala mingi te papa biso toye normalement tokomaka le 20 biso ba mama papa tala kaka makambo eza pe mwa ebele lelo toza na retard ya 4 jours papa limbisa kaka biso yango biso bana na yo ba mama musicienne mingi ezali ya Kishasa na ba musuba touti na bamboka mususu na nkamba pe na moni musuba zali mais Kishasa ba pesinga effectif boyo ba ye lelo bazali 117 mama ba mususu bazano na nzela bango pe bakoya kokoma soki bakomi nyonso papa okozwa effectif na bango papa yango bana na yo ba ye ba bazana nu mbote soki bazwi mbote deba kende kuna deba ko ebiso ndenge nini bayeli papa kaka lelo bakoya ko ebiso ndenge nini bayeli
aba ina no bazwa mbote po bakende kopema nde tokoye na bango lisusu papa euta na yo papa po babangi balobi kolo alobaka na biso soki toye makambo na ye elala te po liloba ya tata nzambe bakakolaka yango te papa. Merci papa. Lelo papa. Merci. Ba mama oye. Faki mama oye. Faki mama oye. Oye. Elonga ya mama mwile. Mama oye. Mama oye. Mama oye. Soutien de l'église. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Miroir de l'église. Papa Simon Kimbangianga. Papa Simon Kimbangianga. Avril, oye! 27 avril, oye! 27 avril, oye! Elonga ya mama Wilu. Tamboli malamu? Merci. Dobole. Nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Tata Nzambe nkolo Yesu papa Simon Kimbangu. To pesi bino lokumu. Ndenge bobateli biso na nzela ndenge tozali kotambola. Solo bana na bino o tozana bango awa. Ezali nde ba mama musicienne. Padi alunga na fifa padi ngenda kontima ete ba mama pe ba yendela kabino na nzela ya ba instrument ya wone lelo imonani na milulu le 27 avril elonga ya yo mama mwi bana na bino touti omboka Kinshasa oyo toye liboso tomonani biso nde toyo kobima awa Kalisambe oyo eza bazala na nzela ezala nzela ya Kinshasa banzela nyonso tikete ezala ya kofungama ete bakota na kinya omboka Yerusalemu mbulu nyonso totie na maboko na bino tokoka kobatela biso bisika touti totiki bandako totiki bafamille kinya ezala likolo na biso nyonso tokosala awa okozala na biso elongo mapambo tozali kosenga onkombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Oyo nazozela bino o délégation bokosala tozeya papa. Merci. Bokende kopemisa banzoto
Oyo alo bakana bino ba mama.